Na bino lisusu bino bat bolandaka biso na www.congolokolenews.com. Lelo Congo Lokole etamboli awa na kati ya ville kotuna baike ndenge nini tokomi komona na ba famille ebele papa na mama soki bakufi ekomaka mwa pasi po babokola bana wana. Totambusa micro ya Congo Lokole toyoka population. Mbote papa. Oui, mbote mama. Tozo mona na mboka na biso soki papa na mama bakufi bana so batikali po babokola bango ezaka mwa pasi pona nini? Ah bon, ezalaka pasi mingi soki mama na papa bakufi batiki bana. Bon, premièrement, eza ko dépendre na ba genre ya famille parce que eza pe na ba famille mususu papa na mama bakufi bana batikali endeko ya papa so ndeko ya mama azui bana wana en charge. Et famille mususu pe bakipana kate bon. Mais mingi actuellement eza ko tala pena conjoncture ya mboka mutu na mutu akomi kokoluka azwa seulement soin ya bana o ya ye moko propre ke kozwa soin ya bana bandeko. C'est un peu ça. Merci. Bon, monsieur ezaka ndenga famille ta mususu bawela keloko moko bien bawela lipango bien bawela nini tangu papa na mama bakufi nde siko makambo ande mutesalama. Mais papa baza envie na mama bolingo wana famille elakisaka bango na bana pe baolinga mais soki ka bango bakufi baolinga bana te po babokola bana wana ezaka pasi pona nini? Surtout na mboka na biso ezalaka bongo bazela kaka bantete ya likambo bakende comme ça bana so batikali bango siko ba manifester mabe na côté ya bana ou bien kobotola bango malipangu bien kobotola bango biloko bien kobengana bango bien bateki lipangu ndenge ezalaka na Congo. Est-ce que yo sala eloko wana? Nga koselela ngote lobanga na kufi na sima na ngai batika lo sala menga na koselela ngote. Bende kono lelo soka kufi atiki bana yo oboya kobokola bango. Na boya te wana ya makila na nga. Na koboya te esimba te. Ata lo pango botola bango te. Elo mo te. Ata so ndeko no azali président de la République bien ministre botola bango lo pango te. Esimba te. Bon, premièrement, on est dépendant de la famille. Les gens de la famille, nous sommes beaucoup la bana. Les appels de la famille, nous sommes beaucoup la bana. On a bala, on a balabala, on a orphelin. Peut-être peu, selon peu, milliers peu les sous. On est de monde à gagner, on a bala sous. On a enfant de la rue quoi. Et puis, premièrement, on a famille. Et bon, on serait zaki yo, ndeko no ya kufi yo boko la bana wana. Na boko la bana c'est normal ceux qui n'ont pas la possibilité. Mais quand même tant que baba na bande bana ya ndeko nanga nazaka censé ka ya boko la bango ka. Na ko jamais boko bango na balabala. O 5 bango na yo te. Na ko 5 bango po bango nyos baza libota moko. Makila nanga na ko boka na balabala te. O kabola te. Na ko pe jamais ko kabola. Merci papa. Bakufi ndeni bon c'est bakufi nzela moko. Bakufi nzela moko te mutamutuna. Siko nani aro boko la bana. Nani boko la bana. Ezanga moi pas si po boko la bana. Ah parce que parents na bango baza lisusu te peut-être parents wana babandaki ko sunga famille. Donc bandaki ko profiter na présence de parents pour peut-être sunga bana balinga bana mais une fois que parents bakufi au moins que place au Zulambo au Zoango tout à quoi bon ya ko sous na bana lisusu au monde ya on parents boza envie c'est les moments bobongisa à venir à bana bino polo biba te ngana te. Merci. C'est parce que ma famille africaine les baroma Hollanda plus besoin parce que ceux qui vrai amour ezali o azama kiana ta zate o bokola mwana mais le cas mingi batala besoin yango balinga te yo ta bozite so ndeko no mbala kufi yo za biloko nete bana ne mamona passe na sim jamais na o sala mote na ko sala ngote pona ni parce que ngana zoluka pe po ya nga yepe aluki pona bana na ye conseil nini na bato basala bongo o babotola bozui balinko bokola bana baninga te ko botola bango biloko
conseil na kopesa bango peut-être baye bakoluka po lobi bacha miso na oya ndekote. Merci. Famille na nuté. Babaka mai bakanga kanguna na source. Soko bandi na numéro 1 organisation ezali. Ti na sepo komona ba ONG zoya ba ONG dezoya. Donc na sens que ba encadrer bana wana basala soki ndeni ba yebi ke no ata na mboka na village mama na papa bakufi bana batikali ba orphelin bakomema bango na ONG tel na bakuva neti ya ba maser pour basalisa bango. Yango moni ke lelo suite ya ba makambo wana pour basalisa bango eza pasi parce que y a pas des organisations. Nana ko salisa bango kasi famille za na impossibilité mutu na mutu akoma ko tirer aye couverture. Mena yo kolinga otinda epa ya noko pe kuna bozo eza muke azozwa salaire ya bien te azofutela parfois nda couper ya bien te alinga ta zo charge mususu c'est ça. Mais boza bolingo ezali boza na bo moy mais ka soka kufi yo koko 5 te so bana bo bazoli amatembele so li pa moko boko kabola te na bana soki na salaire soki ba régulariser salaire ya batu na mboka omoni ke moi $100 etikala likolo akozwa pe mwana moninga atomboli bango asalisi bango mais yazo zwa $40 par exemple na fin du mois moi nazo futela Minerval plus de $40 ndako azo futeza plus de $40 kolia même ya par mois plus de $40 ndeni azo su mwana ya etikate za mwana leki na yo zana bozuite yo ndima te osalisa siko yo linga ko mano shege na bala akoma shege na babala atambola biso bambeli to kufa parce que organisation na nous banda nazolo ba banda même bolongola ngote banda même na gouvernement eza tozana désorganisation parce que na uti braza ao ondi matende ba sala biso babomi kuna siko borfela na ler ba ozonga pe awa et comme pe ba désordre ngana moni na misu bazui 20 personnes ba kecha bango na mort est-ce c'est normal? C'est parce que biso na moko toza mal organisé yango moni ke désorganisation na ezo kita tina ba niveau familial. C'est ça. Conseil nini okopesa na ba oyo soki ndeko akufi papa akufi baboko la bana te. Conseil nini opesa bango? Conseil donc conseil ya kopesa bango ezana te ba régulariser ka mboka. Vie sociale eza calme. Attention to liwe ezali même na partout na monde même na lola ti lelo batu bakoma kokufa. Donc soko régulariser ka salaire vie sociale et comme vraiment batu bakoma se retrouver nde bako salisa bako préparer ba venir même ata mwana bota mina antena ba mindele to mona achele déjà compte bancaire pour attention ka kufi mwana ko bika na yeka conseil ezate conseil peler moko o mona boye papa kufi mama kufi bana wana ba kepa noko ale et comme yo baza batabakisi banini babwaki bango bamemi bango pa or l'église soki ba yebike mwana zandoki fallait pasteur asalisa mais pasteur lelo akoma côté ya suba to keno mwana wana zandoki bo bengana olé a délivrer. Merci papa. Merci. Mbote papa. Mbote maman. Pour la nini ceux qui papa na maman ba kufi bana batika les familles za moi pas si pour ba boko la bana wana. Bon, et dépendant de la famille, d'une famille à une autre, famille mususu bazwaka bango a charge, neti ba Congo bazwaka. Mais ba misu bazwaka penzate parce que na moni prédécesseur nanga lobi awa makamso eza église. Ba église mususu kalatan zaki avant qu'il y ait premier pillage na 91 wana. Ba église ezaka neti eza lelo te. Alors tous ces aventuriers o ba ye sima basali mwa ba église na bango nga benga ba ligablo po ba meka kolobaka non mwana so akomi akoli aza epa batu akomi aza ndoki so papa na zateka aza ndoki o to mona bato oyo o ba papa na bazate batika oboko na bango mope babima leo bakoma batu. Alors conscience ne mutu auto lo liboso na nga lobi conscience fait banda de haut en bas. C'est-à-dire ba konzi ba voter loi moko boye to mona na parlement ba voter loi moko boye que non loi et salami po na bana o baza ba orphelin wana mona mo makambo emeka osala na ordre quoi. Yango na ko loba. Merci par reportage na biso. Na pesi merci na mama qui dit bisengo mtazu ba image o. Na pesi merci na Patrick Nsa yende mutamonte yango. Bilomo boyo ki ndenge ba papa ba lobi na ba mama ba lobi. Lelo oyo soki ndeko na za na bon moi ozo sepela na ye. Pola nini te era kufi o sepela pe na bana oya kotika. Donc esengo ezala kaka so ndeko na azana bozui. Azana bon moi. Yo sepela na bana na epo ebike mwaka nyake bimaka kuna. Mais si ko son de kwa kufi po boboko la bana eza passe. Lelo bana mingi bazana na balabala bakoma ba shege pola nini bino boniko boko la bana bande côté. Donc ya passe donc to sunga pe bana bande ko so ba kufi o batika to sunga bango po lobi batu basai sara biso to ebité. Yo zo betaka to loboko la bana e bo bana ndeko na lobi ka bangwana o ba negijaka bangwana bazwaka
yango mpe bakóma na mbongo okóma wana bana ndeko na ngai baza moteya mabe mais so bolakisi bango moteya malamu ezala malamu. Napesi merci à trop, napesi mbote ya mingi epai ya Christian Disu number 1 mpona nini te David Olito grand frère propre bambota trop epai Flori Bale Komboso na Londres na bosani te Paul ambassadeur Godez Nzikisa na Londres na bosani te mbote petite sœur propre Laetitia Bisengo napesi bino nyonso mbote tomonani mbala nsima na reportage mosusu merci.